Oui. Les fans, c'est le moment pour eux se prendre en charge. Hein. Tout le monde a en charge. Ils doivent eux-mêmes se prendre en charge. Pourquoi je dis ça? Parce que comme tu l'as dit, pour notre propre intérêt na bango, tu vois. Tant que quoi, un cas de Bundes, à palola, ceux qui 5 langues, alobaki allemand, alobaka anglais, français, moi, moi langue moi. Imagine toi au ça la live na anglais. On y analyse, on te qu'à faire en anglais, que ce soit na YouTube ou na TikTok, on te qu'à faire en allemand. Mais ezala wana te ezala kaka ye papa mo soki papa masiri kazaka na YouTube soki si amati abandi kofinga donc bref ils doivent se prendre en charge. Bon courage à eux. Golo moko on a besoin de billets, j'ai un billet, il y a c'était la catégorie diamant 122 €, j'en ai. Bon les pas dans la tête, bon les pas new analyse, soit t'es pas goal à 16. Il y a aussi un compte rendu, comme ça on peut sailler billet on a. On fait les. Oui, parce que moi je ne partirai plus. J'ai un billet. Lobby ni nazai qui te bandé na lobby pardon. Nabi. So na golo yebi kaza pour faire okende, ala billet te akomela yo yebi sanga comme ça la pesi yo billet. Yo pesi pour yo peut ici nous a chargé, il y a ko récolter ba billet pas bateau. Donc appelle un billet mon compte just oui. Abozolo babatu bazé belé panthère ozula ngwapi. On appelle un message. Donc voilà, j'ai un billet pour un Gaulois qui voudra partir au concert. Moi je ne partirai pas à Orzoa. Système Ezaka Moko, un Gaulois sans billet. Bonne fin de soirée à vous. Voilà, vite. Bon, Chris Tozo, Kao. Et puis, toi, avancé. Chris. Taba, bonsoir. Bonsoir, Chris Hippo. Bonne année, Nicolas Bellet. Ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ah, nagi na Côte d'Ivoire, donc, pour nos côtes à concert, on a fallu les premiers, ça qui vraiment difficile. Donc, concert, les gars qui bien, nagi le premier, na oucho zon ara benegara, calamité. Bon, communiquer, bon, on a mon depuis calé, on a déjà depuis calé, on a des publiés qui ont bon. N'abisa qui yo que faire à retourner de sa salle wanate. Salle wane za munene pour na faire donc ba Gaulois ba mi go sala ba promotion ko soma ba bien na ba téléphone. Ba wayo muso ba matipe awa ba pesika conseil. Ba wayo muso ba matsa ba za même wana ba Gaulois. Je sais pas pourquoi tu vas monter ou attaquer maman faire à retourner sa salle wanate. C'est quand même c'est trop. New analyse, pardon. Hein. Ndeko, Bozana Stade de France. Si Lobela Stade de France. Tika makamba fere. Yo za Gaulois siko yo ya Lobela makamba na biso point. Elle Bozana pena moi papa au lobby aussi cité. Et combien aboyé? Te na lobby na eka ke aloba nde makambu na bango. Makambo oya biso etaliete. Donc voilà. Merci. Ba bien connaître papa. Yo zo ba makambu na bino telingate. Mais makambu na biso. Mais bino bokota bangote. Bino bobosani awa tozana panel analyse hein tanga na lobaki na lobeli makambu na biso na lobeli makambu te yo pe respecter baninga loba makambo ya bino c'est simple omoni toza pour ça kimia omoni ba débat et au sala sonné au sur le mambo je pense que tu étais là depuis dès le début ba Yannick ba Mati ba solo ba plus mo ba idée mo ba conseil mo nini. Bon, Siro. Nous analyse vraiment année prochaine et année Oyo, faut ça là vraiment effort tout Oya na Côte d'Ivoire, na Bissau, na Côte d'Ivoire pour la première fois. Na moni concert fali nous analyse Maya Monsieur Tanguy. Ba ivoirien bazoyi mabandie mafali ndeti mupepe na sepeli makasi donc le premier nazala qui vraiment
ne sengo moko ya jeté. Donc na sepeli makasi na concert fallait pesi biso spectacle tout au sepeli makasi. Donc biso tozo préparer nzamba sunga to ya Stade de France poto monana poto sepela. Merci nous à la lisanga na kiti. Merci beaucoup Chris. Bon, 16 n'invite son mot rebonjour comme ça. Ah oui, Ntaba, namataki pona likambo simbi ya audio. Je pense que nazala qui joue ango et na quoi ko claircir ndenge zalaki quoi. Bato bazolo baki mama na biso azolo baki ba piège ki eza piège te. Na mona ki atanga ki kombo na yo, atanga ba kombo anjungu tout consort. Eza piège te. Eza affiche au bango basala ki wana. Selon stratégie na bango ya buzoba. Basali affiche bache numéro. Tango bache numéro, ndenge zaka na TikTok batambola rat. Mutu moko moni affiche wana. Aye nango na confrère na njungu. Tozala ki wana tout consorté na zana eloko mona la Sabino, mais nazoka moneni bache bongo. Ortolobe eloko ngo ezanini. Tout le monde a mutabini sa fiche na numéro. Pe abandi ko benga. Na benga na nga pena so na orientation, ndenge na resombe la billet quoi. C'est ça. Tant oiseau sala ndenge wana yete mutazo enregistrer. Eza bato ba Holanda live nde ba oyoka. Babandi ko sola malembe. Moi je pensais que maman na biso a ko orienter kaka comment ko sombe la billet, mais a komi ko proposer que moi j'ai des billets tout qu'on sort boyboy. C'est ça to mona ki yango mabe. Nous analyse nyoso oyo eza kombo ya ferende ko fingama. Jamais yo oko bako benga yo oko proposer mout que j'ai des billets. Non, et comme marché noir. Yo faut orienter mout o ayebité orienter ya son billet. So comment proposer déjà ma bengwana. Yango mona ebisaka bango stratégie nyoso bazwaka na eza nango bien, mais ça ki tenter bako sala makambo wana ntaba. Et ça tenter parce que nenge bango balobaka na ba live na yo na ba live na bango wana ne bazalaka toza mobondo ki toza ebele tant que boza ebele to kobondela batuté mais sikoni bango basali stratégie na bango batutu wana basomaka ba billet wana bubu ba pesa yango na mutu moko ne aza responsable nango o bana koteka ngo na ninga système yango monaki ke maire na biso azo proposer mutu 3 billets na 100 balles. 3 billets na 100 balles. Ça dit, on peut perdre 55 € pour opérer sa moutou. Non, c'est pas ça. Quand même, bango bazawa na baye barape ko garantir dignité à comme va faire rigola. C'est trop. Faire rigola zo fingama et ça ba fanatique ne mo ba fingisa e. Pas batu mususu. Pona ba stratégie mo terre à terre quoi. On les a ba stratégie terre à terre. Au ça la promotion c'est moi je préfère Irma de London. Ba promotion zo sala. Yango aza kombati mona mwasi wana parce que babundisaka mutu aza na étoile quoi parce que promotion na sali auti na mboka na ye koto avandi asali promotion na ye azobina azoyemba c'est ça bako la promotion un fanatique mais soko comme lobaki ngana bana koteka ba billet comme marché noir wana zo fingi artiste na yo en plus azo insister na live ne kolobaki na koteka ngona nko siko akwa se olingo ke na kofunda njungu o porter plainte en tant que yo lobi ke na kosala ngona nko elingo loba ko affirmer biso ke no osana babiye non kombo faire rigola ba ko kitsango bongo te yango na yebisa kontaba ernos na yebisa ko bitumba ba golwa ezaka na maboko na bango eza na ngone partout baluka na bango bandoki non ndoki eza ye moko golwa jamais yo ko poser numéro na yo pour benga kayo. Tant yo ata yo moko ntaba so che numéro en ligne boy ngana ko benga oti na benga yo eza li sumu te po yo mto chelinga numéro na benga yo vous comprenez o chelinga numéro na benga yo sko batu ba benga ki deux personnes ba benga ki en plus ça expliquer bango bien pesi de te na suka so proposer bango ba billet et ça normalité et ça na vraie stratégie mais et bimi salité po to ça na temps eza nanu. Ce qui bino bolo baki boza ebele à quoi c'est qu'on proposer bat baje à ndengwan tika bat ba soma ba billet bazala libre na kosoma ba billet on comprend nenge botonga rabatu ne bo tchaka bat na minati bozala libre mais pour na kosoma billet comme chisani non a mère nanga za contrat nanga kabinda mais
na vrai esprit mère abeti mabe na batu na clique na bango wana parce que clique wana eza clique moko na comprendre ba mère baza ba mikolo yango moni Irma za jeune fille azana no mineur ba bundisa ye akokota na clique na bango te o comprendre ba bundisaka Irma po aza mineur âge na ye ezana no muke bango déjà ba koli fu ba bundisa ye po ba jeune na bango wana Irma kokota ngote batika ba je wana to garder kombo faire egola finga mitro batu ba fingi si faire egola eza ba gola bango moko no analyse pona chité yoka eloko moko ebimi mikolo osota la vidéo moko boye ba oka ba loso boye ntaba non otali image monte ba oka ba loso boye na porte ya ndako artiste eza soso sikoyo un fanatique a qui filmé une résidence artiste. Alors, on peut bien que parce que Kabila Biso va changer. Un fanatique résidence artiste. Place à là. Est-ce que Sophie a Kabila va faire des bassos sur ma BCN? Mais sikoyo pourquoi yo ko filmer taba? Mais bah là que ça a générosité. Non, et sa dignité, ça ndako artiste. Moi je préfère que nanda kuna yo loba kena. Bon, c'est bon loba nango lingi mais porte ndako artiste et sa dignité. Yo monengo ba conteneur to monengo ba enveloppe mbongo. Et sa dignité ntaba. Et ça biloko nga na telemela kango. Non, n'importe artiste, ndako artiste passe à Tchaka Moutou, place à raisonnable, n'a rien de la bad. Et ça normalité. Na routine de la yongo, et ça normalité taba, et ça sonne. Ah, bah auto pesa bah on se nene zala ki massa zo filmer et azolo ba jamais vu et ça la ka ba koto. Oh, et bah carton et fungwama. Ah, bah lo soka ba pesi bino jamais vu. Yo mona ngoni conteneur en bongo. Et ça logique taba, tolo ba te, ba remona biso faux quoi. On s'en prend. Pour moi, je trouve aucun problème. Hein. Ils ont non, taba na monde médiatique, na monde andou les a bien ten taba, et ça bien te. Taba, attends van na so tali vidéo même yo ko regretter. Et ça bien te. En fait, ce qui fait comprendre c'est Bazangi charisme. Ah yo pe kanga merci, merci beaucoup 16. Toujours les méchants. C'est bon. OK. Tu logique à live des Okende. Et puis bonsoir, bonne année. Ah hey, toi ça qui va nous battre qui t'aime, kebana wera. En tout cas, anongo et sengo hein. Ma pater noir. Kene ko lukama Bernice, ba pe songo et pas ba to ba foyer. Eza idéologie ya kilelo. Ba sang ça ba billet, ba pe songo comme ça, comme on a eu côté analyse sur Facebook. En tout cas, Toyebisaki Bino, Bochaki Tembe. Ah, wa Kofi al. Tiki Bino, hein. Association Bossalaki na Kofi. Namasi. Bawapi. En tout cas, les Gaulois, les Gauloises, conseil, ils ont menacé. Ils ont menacé, bâti alerte, liboso ya arena. So bon ningi botala ba concert ya favete ya bino dot na bino bosomba bino ningaka ko tia batembe na balai to mobondo ngo chilelo ata configuration ya mususu etungwa mite e Masai tibokimisi Masai na ba réseau ye muto achaki mobondo c'est réel ici. Chilelo, c'est mobondo c'est réel jusqu'ici. Non, la famille. C'est pour ça, au lieu de vous mettre en guerre avec des gens, et le comble de tout, Bozo Luka, bato y a la bonne musique, baya, mais Bozo bois que ça va golo. Essayez de raisonner un peu la famille. Bato ba kokton c'est la bino, ba concert, bo bois que ça bango. Et en plus de ça, bon, Luka Bato Libanda, Baya Baton, c'est la bino concert. J'ai jamais vu ça, jamais compris cette logique. Cette logique-là, il y a vous qui l'avez ramené dans cette musique. Bomoni, hein. Tandan Zande. Si bah, ça les bino communiquer. Oh, ils ont communiqué, il y a alerte, bah, terroriste, bah, oya. Bah, sangana. Siko, na tout la bino, maintenant, ils en ont. Parce que bino bozo kaba main noire il y a partout de partout. Si ko to tuna main noire na nyongo. Bokoche nango nani? Boche nango Bernice. Bernice na NK. Na batu ba finga ka. Bango nde ba main noire na bino. En tout cas,
So ba annulé Bercy. Bo sangana na wenge to vanda to pusana. Ba obeta na casino na kanisi. Bo meka bo lobana bango. Bo kine bo tia date na bango. Hein. Parce que mon bondo jusqu'aujourd'hui, mon bondo, ça va faire un mois. Ça va faire un mois, votre billetterie elle s'ouvre. Bo clean ici, Masai. Bo ju nouveau communicateur Ndombolino. Abeti ba vidéo na Bercy. Abeti ba photo na Bercy. Tia mayo ya la canne. Ni boso à Bercy. Mais billets les autres qui n'étaient. Si vous. Toi qui est bien fait. En tout cas, hein, oh pili, oh bonga ki bolile sabatu. Et ni côté ni na binomo. Bobi beti code 16 ya binomo ko. Ah ils ont bé ba ipa na bino. Place à kombonga pe kozate. Bossa ki ba générique et robeta wa pisiko ba générique en gros. En tout cas, bon bête on a banda quoi. Toloba ki na bino bocha ki tembe. Toloba ki na bino bocha ki tembe. Keba na wera. En tout cas, Papa Van Damme, courage na yo toyebi oza muto a Kofi Fil. Ose la date à Kofi. Préparez déjà ma billet. Oh, ok. Nyonso, anigaka ko s'associer na faire échec. Tomoni na ngo na soleil, échec. Tomoni Sinji, échec na Genève. Force à vous. Ose la likafa. Biso nyonso na ba live TikTok na banda quoi. Ok. New analyse. Bon, gars, na kita. Aux émotions comme ça. Na kita. Bon, na lo bagaboué. Le méchant, naza Kofi Filte, mais je suis Kofi Gol. Donc, nia si fait ça. Et puis, na moni, le méchant, azo seka, logola, mutakwe ina vélo. Donc, tellement allié, ndunguzi tende, et comme sekisaye, logola mutakwe ina vélo, donc, nengo kiti, le méchant, zwa moi imela, et o kitsa moi, tension na yo muke. Bon, na ingana lobagabo et new analyse. Gauloise gladiator. Bomoni ndenge bazo tchola biso. Ah oui, faut eux ça blo faire remonter bino moral sous bota la ke to bozana bango bazo bebisa image na bino. Donc à vous les Gaulois qui sont encore restés au bazana na moral ya bien pour l'image artistique ça la bien. C'est à vous de faire ce travail. Au matin ba live bolo ba keto ebi ma mbwana te parce que Europé ça ba adversaire na bino bolo ba adversaire maloba. L'objectif ba live tout ça la yango wana. Ah. Donc c'est un peu ça. Bomoni ndenge bazo tchola biso, ba komi ko tchola biso. Tolobaka to mobondo, mais mobondo ngo tozola kisango te jusqu'à présent. Donc Gauloise gladiator tokangisa bango minoko batuneti ba les méchants oyo alia penza e liboke ya ndungu zitende munoko eko kanga masute akoma kako seka kaka pamba lokola mutako ina vélo. Alors seule façon ya kosala ngo eza ya kosilisa billetterie wana. Donc voilà. Alors ce que ba maloba boye tango bozo yo kango que les méchants soient ba bloka boazo seka biso. Pour les méchants ala kulutu. Vous comprenez? Et yemoko ayebi souffrance au bango ba monaki. Mais si ko ya ye azoya ko seka biso. Alors meilleure façon ya ko corriger ye eza mobondo na billetterie to laksa bango ke tozalaka mobondo. Et là mususu te. Et là mususu parce que biso monde to mo pesa occasion na ba méchant ba ya ko loba parce que oyo toza moko tozoyeba ko saela ngote.
pour to mi bengi ke to amobondo. Mais tout la qui qui mobondo ngos. Ce que to ko sala ngote ndengeni. De ce que donc to tika ke batu ba ya ko sekabiso ba lo ba ke a donc mobondo ngos na lokuta. Alors ce que ça lokuta te janvier angoyo bosenga ki yo te to sala ba fete lek. Alors ba fete leki. Alors bon la ki sikoyo force na bino ke Gaulois aza muto akendaka va azonga kasimate. Alors to tete boro yo janvier oyo donc boro yo et si là comme ça to fanda kimia au lieu que to ya suko swana ko lobaka tout ça banini. Donc to kan sabato munoko. Merci beaucoup New Analyse pour l'opportunité au Pessingai. Voilà donc bonne année encore dans Batunioso. Tokutani prochaine mana na c'est dans Zolanda. Merci merci beaucoup. Ouais. Merci. Opaï. Bonsoir. Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien quand même. En fait, la matière n'a moins retard dans l'antique intervention car il y a moins 2-3 déco balobakiawa. Mais j'ai pu quand même comprendre si j'ai toujours sur la live. Ça dit que premièrement d'abord makambo le basé qu'il y a serwana gauloise et tout ça c'est la makambo nae. Il faut te que mutu na mukili ne tout ça dans na mondawa. Mutu la na conviction na makambo ça la makambo ndinga ça la makambo nae. Ça dit que tout pour l'ingate que collectif ya batu moko et lata batu nyoso. Tu vois, ça dit que ce côté-là quand même c'est un peu méchant. Mais après deuxièmement, point etika ki moi mingi eza ande ko na biso moko uti kita kala mingi te awa lo makamba fe. Mais douba da sa rena wana eza 3 zénith ya wera. Pour na wera beta double zénith mais sur total douba da sa rena eza quasiment 3 zénith ya wera quasiment tout baka bongo. Ça dit que ça 2 zénith à plein na zénith moko ya ça dit que 2 zénith à sold out na zénith moko zénith eza sur na 7000 na lobi lelo to yo beta salle ou eza salle eza indépendant ya mototé eza artiste moko te ou a joué les tons na tongi salle mais ba yebisi biso que to poursuivre moninga to betika na ba complication ba loka biso to lala te bazo sala ka priya makambo esimba te to beti salle wana to passer na leloko mosusu mais bato mosusu bazana ba bazo ba vike ba mayele te bazana na kwa na bango na fingi mototé pour m'excuser bana bango na kwa wana bazolo ba na aza eloko te azo sala eloko te ba ba te ke salle wana biso to beti yango kaka na passe na souffrance. Lobby producteur a kouta wape a kopesa yo beta pesa lwana yo moto finga faire. Fallait abeta qui oui fallait il a passé. Mais yo moto finga faire yo moto loka faire. Artiste na yo akodja audace ya ko beta wana. Producteur a kouta wape parce que artiste na yo tala no ba fight na ye. C'est déjà joué le temps ya ko joie vraiment à se penser ba producteur au bazar ailleurs au bazar ka ba congolais te. Ba moni wa concert no mo beta quelque part à sali vraiment fight plein ba to tondani asala merci asala ngoti s'il vous plaît tout ça là s'il vous plaît avant César Loba topé sa bande bon avant César Loba on rebondir vite fait topé sa ndeko authentique avec Liboso comme ça merci beaucoup mbote na bino mbote. En tout cas, na sepeli mingi déjà, na ingna lobaka apona ndeko na biso wa otiko leka. Mais en même temps, on va passer message na ba Gaulois nyonso et je vous en supplie bozala tolérant. Faire gola na minute onde toza. Faire c'est le seul na classe na bango, na génération na bango, c'est le seul artiste au azana ba difficulté na ba niveau nyonso. Pas pour bazotsaye ba main noire, pas pour batuba bundisa mutabundisa faire azate, faire azala la difficulté de s'adapter. Faire à l'ennemi c'est à l'esprit wengi ma quel est le mingi professionnalisme moins adaptation moins biloko wana esungate toujours exemple ba prestation pourquoi ba prestation ya faire gola ba organisation na ba biais aka toujours la difficulté à tekama
Bon, comprenez, tes fanatiques à son billet, t'es pas lingui. Pour fanatiques à son billet, il faut proposer sur les marchés et l'autre où il y a ces fanatiques besoin. Il y a son billet pour n'avoir assister na activité na yo. Mais faire gola, gola bakenda non na système ya kimobondo. Mais quel est le belé engagement moins? Et l'autre quoi na est sous la leader te et sous la carrière ya leader te. Wane lo kaliboso. Fallait pour passer à sa prestation na yé. Au moins qu'il fallait proposer d'abord babilo qu'on a marché et glogo kili au senti que mutaza na actualité du coup et peut ça même pour ça qu'on doit assister à un événement ou vivre maintenant en live bilo qu'on besoin qu'on expérimenter. Mais notre leader a fait go la auto lancement babilo qu'on mis ça tout na marché 3e mobimba inaperçu total même page artiste la fanatique ba ko quand même ko booster artiste té bon mon à tel point que artiste yemoko a proposé té et puis ba fanatique na yé baza engagé te donc tout ce que ça ba débat na ba sens mo beto ki na ngwana et loka mi balé onengina loba parce que batu beaucoup contredit nga be surtout na terme ya succès national et popularisation durable faire un succès te na Congo à part makelele ana succès de partir ça un succès en fonction à ba tube na o ezobeta actualité na ndengeza solo to bilo ton la monter à mabako à part total na réalité et là on y a fait ça na marché au biso tout yebi exact faire ça na marché te pourquoi on proposer te azako s'adapter te azako s'améliorer te hier faire insulter fallait pour papa na ba featuring et pourtant musique yangwana musique moderne yangwana le comme un peu comme les singana kingo moi je pense qu'à un moment au lieu de tous avoir critique mabé total rappé na bon côté que bato ba critiquer ça pour balinga faire te mais que pour leader il faut s'améliorer musique est évoluée musique est avancée déjà donc comment de soutenir faire été na ki gaulois na ki gladiator na ki mobondo alors que mto ça le lote ndeko nanga lobayi awa que pour na nini mto abeta salle ceux qui a combien de places to critiquer en 20 000 alors fallait abeta Stade de France il y a plus de 80 000 si je ne me trompe pas mais beaucoup critiquant quand même bon mon esprit wana est sur la leader faire ana pour ça ba fanatique engagé mais pour ba fanatique ba s'engager na faire gola il faut y leader appeler ça ba fanatique raison faire proposer sur le marché faire proposer les gola sont des seuls fanatiques ya ba artistes au ba souffrati lelo de faire souffrir ba fanatique parce que il ne propose rien ba gola ba fanatique ba za nourrité ya au moins ba za kanda mingi ba finga trop. Mais en vrai, des fois, est-ce que tu as pas écouté les deux génériques Bima qui ont vendu ça et tout? Tu vois quand il y a un moment que ça a marché télé moi ka bendenge bima to ka bandambo na ka ya mukisili na ngwe ka bon libela na libela. On ça ba biloko fallait résister quand même na marché et ça la taille des jours de bimi ka lele sili lobby. Moi te ça normalité. Mendo on a authentique ils vendent c'est ça des challenge et ça les 2 jours t'es quand même on doit être franc. Non, mais 3 goulots, c'est China. 3 goulots. Dans Côte d'Ivoire, vous avez comme la souka. Nous analyse. Yo, osa analyste. Et puis, biso toba fanatique. Omoni succès en musique, eza to ya ba challenge te, eza durabilité nango. Hein? Résistance ya eloko. Yango wana. Atato to lande ya ba challenge, combien de challenges ça mais loka malonga te? Toi, tu ne sais pas qu'à faire et laisser l'artiste Lelo. Ou à proposer la musique au bateau, baza ba responsable ba robinate. Parce que musique n'est pas adaptée. Faire azan a ba amélioration bilan salle. Et bateau ba ma faire et abat ba pembe na. Faire n'est pas professionnel. Bo qui n'a pas TikTok à faire gola, bo ta la ba contenu na faire comme le ba Kofi. Ba proposer bilo mo beza bien te rotal. Tout est amabe. Azan ba amélioration fois ça là. Merci. Merci, authentique. Bon, Panther, toujours au cas. News. Naina répondre qui c'est Ange Cristal. Et Sina posé 2 questions à propos de ma Kambalobi. Ange Cristal, bonsoir, bonne année Nayo. Déjà, bien Nangaï, Naro Kabayango, parce que il y a une bande de civiques, une femme qui n'est pas belle. Ana posa beb sanga elongi comme sanga nae tobeta poul moko. D'où la raison, ya koboya, koya langa concert, ya Ferrego là. Je préfère donner mon billet. Par contre, la démarche, il y a l'autre là, Isaac a sali cagnotte, et puis abandi ko revendre billet, na pris mangodo. Ma question elle est celle-ci. Yo olobi ke
ndeko mwasi Irma afingi ndeko mwasi mususu Sister Bettina Moyibi. Awa encourager ndeko wana azo sala eza stratégie mise en place au ba moni ya ba cagnotte. Yebe ndeko mususu a préféré pour na propulser artiste a préféré na ye danse. Na kati ya danse wana est-ce que bato baza obligé ba atteindre ye ba longwa na contexte musical ba kota tina vie privée na ye ba simba vie privée na ye ba banda kotangele nombre ya mibali oyo ya bimaka na bango. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a pona na ye kobina et tango ye ko recadrer ye pas répliquer gabi yo poza muyibi yo moni yango mabe donc yo zo ça la défense il y a 2 poids 2 mesures, c'est ça. Ange Cristal. Ange Cristal. Ok, on va répondre, hein? Oui, vas-y. On a Marambolo Bana. Oh, non, encore le bas. Marambolo Bana, ils ont un privé, basala qui, oh, on a moni na ligne, na moni qui est, à matina, panel, il y avait Fandam, Bofinger, Mouibi. Entre temps, il faut jouer des rôles qui a sainte, donc. Voilà, et plaire ngate. Sinon, ba finga na ndenge na mwa privé, mwa bana basi. Ya na ndenge na bango. Mais ya robenge Moyibi te, mais fala que ça peut ba preuve o akangelege Moyibi. Kubenga mutu. Moyibi te, mais ye a robenga ndumba abota bana tata. C'est ça. Boti ba obenga ndumba yozo yokaté. Boza na yo ki ka réplique na ye. Non, ba senti au moins discours soro yo ki lokote, au fandi, au côté au moins na ba page polémique. Ala kaka wana place oza. Kati au Tali au Betty Irma de London, Randona Bernice, au roman na ba live au rota ego pesa yo idée. Que yo oya awa au sa la défense, 2 poids 2 mesures. Moi je te dis hein, Irma, tozaka na sali 2 poids 2 mesures. Omoni Irma a bloqué pourquoi? Parce que na sili kaka na tango tozo sur la makambo ya ING à saka live abi tozi pour l'instant comment on appelle ça, configuration il y a 7000 et ba billet et qui est bien été, tu sais na era ba promotion et na ba blom sous ces sensibles et tokendara ya ko reprocher et sukawana na musique point. Sa vie privée ne nous concerne pas. Donc, boya rosate so bozana kama oboe, boye bo défendre batou, tout en oubliant soubassement toki ou bien comment on a koloba. Objet déclenchant, il y a réplique, il y a muninga quoi. Et là rosali, kosala ngoli souteza conseil ndeko no mwasi. So moni ndeko mo wazo finga, luko yeba, ye afingi pona nini. Poye pa mutu. Ba démarche pe kolongwa mboko zara pona Olanda artiste oyebi ba danger to kurate. Mutu pa ko kufa boy concert a falli ko katana te a faire katana te pour un certain fan ayaki akota concert ya artiste azwili kama na nzela. Akokende perte famille na ende mutu ko perdre. Donc tonto yaka kolanda ba artiste ezaka ba sacrifice to sala. Soki boko finga na bofingani ba makambo ele kaka na panel. Oya ba vie privée ko bota bana tata etali mutu te. Donc soki azu lisusu occasion ya ko finga lisusu yepe a finga kaka na ba arme o ba opesa ye. Donc siko wana ezo sunga biso na nini? Yo pe siko yo siko bo critiquer na panel o ba gula ba oyo kana te sunga biso na nini? Yo zande ko mobali. Omoni il fallait kutunde ozala na nini na discours moko de paix. On a fait discours de paix. On a fait discours de paix. Kabila mama loba pardon. Oui, ça c'est pas la actualité parce que la condamnation. Bon, s'il vous plaît.